Balandinyoso ya tu veux ou tu veux pas de la star congolaise. Autrement dit, Mama Lupango na Canada, appellation bien contrôlée. Bandeko, nalingi nalakisa bino moi astuce de chef. Nandenga cuisine. Bandeko mobali nanga lali ala muki abimisaki ba quiz oyo banda lobi. Abi alingi asato sala barbecue ya 2 personnes ka. To sala biso ka boy. Biso pe to sala na biso. Abimisi yango alobi na assaisonné o nyonso bozomona ba épices de chef épices. Alors to changer système ezate ke soko lingi o assaisonné soso na yo nalati baga po na oto sukola déjà moyena simba ngo ezate na manzaka so alingi o assaisonné soso na yo ezate ke ozwa ka ba épices mbala moko otia na kati obanda ko mariner te système échangé otie huile non na moto boy ofungoli moto muke tango ofungoli moto wana ba ya mwasi tango ofungoli moto na yo ya mwasi talanga bien makambo nazo sala moni ofungoli moto na yo awawa na ba épices nanga c'est-à-dire quoi nazwi ba épices nyonso olie na tiango neti ya mobesu nde tolobaka na mariner nazwi yango na tiango awa nyonso awa na katika ai na oignon nga wana na bandi kosala ngo elemba bien vraiment te bomona ke na lembisi yango bien makasi te na kozwa épice nanga na longoli na sai nini na bongisi siko moto moni ba épice nangi elembi nyonso te nalingi teke sala cho mali chocho te ezaka ndenge bozomona wana donc ba épice nanga yango wana ba épice nanga yango yo nazo mariner na ko mariner na soso na cuisse vous comprendre non mariner yango na cuisse awa ba épice tout o bozomona awa à part oyo nde batiaka yango na sima feuille de oregano yango batiaka yango na sima penza na suka po epesa mwa ntsonga donc awa naza kaka na ba épice de chef poulet tout awa eza ebele ba capricane nyonso ba paprikane disons paprikane yango natie awa nyonso après natie mai o na sukolelaki ya mwasi na lembisi nini ba épice nanga makasi te omwende na osala donc awawa ndesko na otia feuille d'origan nanga sushi yango eza combien 1 2 3 4 5 ok ya mwasi telefone pembeni ya nini keba na telefone pembeni ya moto ebele bazika ebele bakota mabele ona fungola awa nakangi déjà moto bon moi que nakangi moto voilà faut na changer réchaud na poso changer biloko na nga ndako mais makambo ebele osala eza na ya tango ozolamba keba il faut koesuyaka cuisine na yo cuisinière plutôt faut toujours koesuyaka po bamafuta ekweyaka soki ekomi malili ezalaka bien te baya mwasi yango naozela ekita moto naozela mwa moke ekita moto
nalongoli yango ekita moto awa après nakozwa na tie na kati ya nini oyo ekita kaka moto mokie ekita moto video oyo ezotambola awa zela video oyo ezotambola ozokata bapapier mpo na moni yango ese retrouve na TikTok. Yaya soki vraiment eza ya lelo nayebi soki ma chérie komeka te ba menace sikoyo makambo Blaise alobi kuna o oza salite obwakamaka te do mpona yo penya mpo nini obanda omona deya bondumba ya mobali na yo pourkui ne pas obanda mpe kosala oyo alingi obwakama na kabelo otia choko c'est ça sikoyo ozomenase apoke osoko okutani na nzela okotobole libumu oui ya mwasi yo sikoyo otindeli apo message mpo na nini ke osoko omoni na nzela okotobola yo okosotele na nzoto oyebi te ke bamenasi awa na poto eza mabe yaya yaya omoni oza na raison totale mais kolinga te operdre yango ata kande ezio ya nga na okosioka oui ta kutu ndeko na nga apo na lobi na eboye parce que trop c'est trop makambo se kobima kaka apo makambo se kobima po bayebi ke apo aza na ndeko na ye ya chroniqueuse akokotele te nga na okotele ono parce que nono premièrement oza mwana mwasi deuxièmement nga moko na sololi na ye apo nayebisi oyebi etele oyebi etele mais yo komoko okopesa ta conseil te apo ka la même réponse apati apesaki nga c'est la même réponse oyo apesaki bongo esali nini esi bakabwani nga biya yo oza ya mabe oza noko mbana mabe akokotolere yango te mais soki osali video pado olongola kombo na nga nzoka nde bato bayebi ke apo azofanda epai ya Blaise basi bayebi nga azalaka na nga na Belgique te nazalaka na nga na Canada ozomona nga nakondima te ke osala bamenace alobi azobala riachu mois prochain azobala riachu sikoyo yo tikaka riachu bozala bien mpo aoza mama bana na yo yaya abala na ye eza problème te na petit sepetin eza mbongo na ye moko kobala liboso na wana azobala wana komona mpasi kabali yaya eza problème te
Lobia, oza en direct, batuma bazo koma na TikTok babi, ya mwasi Dorcas ya boaka manaza esthéticienne na ye. Ayaka kosala ba soin de visage na salon na biso. Bongo ya tia pe kabelo te, tia pe kabelo papa mapasa alingi otia kabelo, otia choko. Ah, otia pe ba maquillage. Aza papa bana nanga, o afiki moka yeso azaki mabe nga bana 5000 euros te, dakion super abala kinga wana. Il m'avait honoré parce qu'arriba kiki est Dorcas. Ce que le la finga na sa loba wana, na tika na maboko anta bien finga eti. Ba vidéo ya bimisi wana, ba photo na nga ya pesi wana. Na ba photo ya kala. Na kuna ba masque azimi tout ça. Ba photo ya kuta le papa date ba 2019 2020. Ozomona, nde ya pesi ya publié bongo. Mais ça na mo ponte couple dit ba swana ba dit ba swana. C'est pas grave, faut pas la réagir. Et ça na mo Asi asali déjà près d'autres et pas à réaction à l'obi star on a bando rêvé banda kala. Oh mes até, ya ma bête ya. So e ma bali, moi na bali, on benga deux. On fa na neki moi ya shooter. Tout le monde na bali. On a bala on benga mai. Alors, akofinga été. So on a un problème. Na niveau de l'état et que moi na moka expliquer am to na problème boy bona bana so benga bless so benga réajouter ata na bana mo ba benga mo bana na te ba benga ra bless alors c'est le cas de mes enfants nzambe apambola ye na pese beau so ba so da na yo kasiko loba bonjour Tinda ba video ya menace Sévérine songi oyo kosala nini awa Sévérine zelano Dorcas ya loba po aza musala azokita Dorcas loba oui toyo te s'il vous plaît TikTok s'il vous plaît TikTok nga na linga bino te po bokotaka bolobaka même ta biso nyonso c'est pas bien tolobaka moko